tokotuna bango ezalika mwa munene ezalika mwa munene ezalika moko ya munene donc tolobake bandeko na biso bakoma kobomba ba secret oyo eza ba abomination ba comédien bakoma biloba loba botika vraiment manika comme ça théâtre na nko pona bana réverser bino parce que c'est pas logique c'est normal té maman biso to na Congo oyo o mutenté la salaki o mutenté la salaki yo soki ba memi yo na parquet oza na preuve moni na vie tozotala ka bolamu ya mama na biso o asala o biso to yebi o to mona soki mutu asaleli ata bolamu moko ozala reconnaissant nzambe na yo la pe enfonle la porte moni mamoni non n'a pas fréquenté mamoni na les chances ont été na kati ya sala visite on fait photo na maman en tant qu'un simple congolais simple on a que maman à la fin on aider bato soit biloko abonné ça ki bato babaye pour aider bato parce que moi iboza ba ingrate ata ba oboya na aider bino lem soki bomo c'est la ngate atekaka drogue atekaka bato il faut montrer la mission en tout cas vous savez parce que vous n'avez pas de preuve les accords il n'y a rien les accords il n'y a rien tabac rien Mohamed il n'y a rien quand on lève quelqu'un l'aime sous le parfois bato ebele bana ozwaka bata théâtre bata maboke baozwa bino kaka bongo baozwa bino na valeur te mais motema malamu ya mama na biso Olive Lembe lelo arécupéra bino tomonaka na baactivité nyonso bato ozala na Lubumbashi awa kala mingi te ntango tobetaki match na Mauritanie match aller tomonaki ndenge ni bango nyonso bacoquette bango tout. Si aujourd'hui je me demande na makambo bazoloba boza basi parce que ngai ne naza boy likambo so ba par exemple ba yemisinga que sala likambo soki na boy aujourd'hui vous accusez de gens vous parlez n'importe quoi ba propos mchusu bolobaka maman Olive il vous a aidé et belé bon rêvé ba poto wana il faut linga mwasi na poto il faut linga mobali na poto pour que poto mais lelo maman Olive asala moi tâche na emoko boy amemaka bino ba comédienne amemaka bino par-ci par-là pour na kolongola moi complexe lisolo ya baran ici on va rien garder on va parler juste oyo tozo yoka na oyo tozo mona. Il fallait va changer coquette barin mais ils étaient compatibles fallait payer et il fallait balongola coquette barin pour ne pas payer sa moutou il fallait payer balongola baby mais ils étaient compatibles na barin à batouana nyonso wana auto zo mona na réseaux sociaux vous voulez salir maman Olive Lembe. Merci à vous, fidèles internautes, posés dans l'abisso partout dans mon Kilimo Bimba. Merci à vous, merci Napichu Mangaya Boss Lady, un grand merci à toi, un grand merci à tonton de la nation Banda, un grand merci aussi à celui qu'on appelle Raoulito, pense de Diamant Monté Makarine Nobiasaka depuis Paris, un grand merci na sponsor Nangaï, sponsor légal, Balobi, Yazalarawana, en matière d'habillement. Charlie Boutique, Charlie Le Boulot, Sombi Napalin, un grand merci à lui. Un grand merci aussi à Vandekotou Bolinga Peggy, Titan Maman Germaine Olumbu Bele. Merci à honorable Roli Chibouyi, Balobi Tolinga Gombe, Nkolo Gombe, honorable Roli Chibouyi, merci à vous. Et merci aussi à Biloko Production, El Prof derrière la caméra. Et pourquoi pas aussi à la régie finale. Un grand merci à Batoutou Bolinga Peggy, Titan Boza et Bele. Vraiment, Elo, on a Elo, ça m'étonne vraiment de voir la comédienne. Artiste comédien, artiste Nabiso, au Basala théâtre dans la République démocratique du Congo. Vraiment, c'est regrettable de voir aujourd'hui Maman Olive Lembe, au Azali, l'ex-première dame, Oyo, Asala, Mahouamoko Boelikolo Naye, pour na asunga bande ko na biso ba comédien, na ba comédienne.
toyebi yango ça fait depuis plusieurs années l'état na biso ya Congo et reconnaître ba artiste na biso te wana photo lo ba yango vérité ba artiste na biso ebele bande kolela oma ba artiste yango moni papa na to chaka Congo tanga yaka na SOS wana yaka na marambu ya artiste danger ezaki parce que ba artiste eza ba artiste musicien eza ba artiste comédien ba qui na soutien te. Mais tandis que le ministère de la culture et des arts ezalaka ministère de la culture et des arts ezalaka boye bango que ezalaka ministère wana ezalaka mais tant maman Olive Lembe on m'a bien la mère des opprimés ici je suis une église au milieu du village maman Olive Lembe atali abi bandeko bazaki rejeté oto yebi mais lelo maman pesa bango valeur maman Olive a pesa bango valeur tout le monde loba comment kene ba voyage ke ba Dubaï et après wana bi non artiste comédien faut là na assurance à santé tout le monde lelo continuité maman la biso Denise Nyake wazo ça les eza makambu oyo maman la biso Olive atindaki atikaki pona ba comédien bazwaka ba soin na bango bazalaka bien mais mambo tozo yoka Barcelone ndeko nanga baby na coquette nazo baté o balobaka mboka oso to ba expliquer ote ngoye bango bien te vela ngabora lobike au monité que bakambu anatina e garder te mazur rouge donc mboka oso ba expliquer ote okoye bana opété lelo to moni ba artiste na biso ba comédienne balingi ba pakola maman na biso maman Olive Lembe on dirait moi bêtise moko boye mais non aza autorité bato ebele banda ozwaka bata théâtre bata maboke baozwa bino kaka bongo baozwa bino na valeur te mais motema malamu ya mama na biso Olive Lembe lelo a récupérer bino tomonaka na baactivité nyonso bato ozala na Lubumbashi awa kala mingi te ntango tobetaki match na Mauritanie match aller tomonaki ndenge ni bango nyonso bacoquette bango tout. Si aujourd'hui je me demande na makambo bazoloba boza basi parce que ngai ne naza boy likambo so par exemple ba yebisinga que sala likambo soki na boy. Aujourd'hui vous accusez de gens, vous parlez n'importe quoi, ba propos msusu bolobaka. Maman Olive, il vous a aidé. Et belé bon non rêver ba poto wana. Il faut linga mwasi na poto, il faut linga mobali na poto pour que poto. Mais lelo maman Olive a sala moi tâche na emoro boy. A memarabino ba comédienne, a memarabino par-ci par-là pour na moi complexe. Ce qui Nathalie bien, je vis dans internet. Na yoki côté musu bazoloba. Batuka il y a réseaux sociaux, l'isolo ya baran. Ici on va rien garder, on va parler juste oyo tozo yoka na oyo tozo mona. Il fallait va changer coquette barin, mais ils qui compatible te. Fallait payer et il fallait balongola coquette barin pour na ba pesa mutu. Il fallait payer balongola baby mais qui compatible te. Na barin abatu wana nyonso wana oto zo mona na réseaux sociaux. Vous voulez salir maman Olive Lembe oyo asunga bino biso ba chroniqueur ba journaliste jusque là tozanga même bato soutenir biso ba benga biso ba chronifuati mais vous aujourd'hui comment on appelle muta théâtre appelle muta valeur muta maboke pe mutu ya valeur. Merci à toi artiste. Mais na maman zo les réseaux sociaux je me demande parce que nga solo dit que li solo ane zaki soki zaki li solo secret
Le lobby bimi na internet, vous accusez quelqu'un sans preuve. Même bino Belgique, il y a des morts on a bino à pocheter la mère des opprimés tellement. Aza moté ma malamu, aza maman moro boya zalaka très bien. A monique que boza bande kona ye azo kabola yango na bino. Quand ozo yoka que ba changer ki ba rein ba e ba wana ko luka ba rein pona ba pesa boy lelo e panzani Kinshasa mobimba monde entier. Congolais neve na mo bo alobaka lobi alobi yango lisusu abi soki na mboka oyo soko oyebi yango te soki ba expliquer yo te moyen po oyeba yango eza te. Eza biloba loba na bino ba comédien na ba comédienne bolinga bo sambusa muto aza responsable muto azo sunga bino muto apesi bino valeur na miso batu lelo pe bokoma ke poto bomo matavion bino ba comédien bozali kaka boana matavion bobane ko matavion pona lelo boluka bo déstabiliser maman na biso Olive nazongi lisusu nazongi sou na passé. Ce que maman Olive vous avait promis aujourd'hui c'est fait malgré que notre on a régime mususu. Nazaki na ndeko na ma soeur à la qui sera prise en charge. Il y a soins de santé. Comédien lelo est dans un hôpital privé. Comédien va ko soigner. Nyonso wana ezaki ba démarche ya maman Olive. Na osenga na Barcelone. Na osenga na Coquette. Na osenga na Baby. Na yebaka te biso congolais soki mutu azosunga bato nyonso ekoma lokola eloko mo ekomi concurrence ekomi guerre mais so azosunga mutu moko ozala problème te soki par exemple mama na biso Olive Lembe oyo toyebi alongola na Ariasou na Kisasa akenda na ye poto lelo babala ye lelo akomi mpe kotuta tolo. Vraiment, ça fait très mal, il y a koyoka bamamba boye. Biso congolais, akoma ko pesa explication na ba preuve. Est-ce que vous avez vu où que maman na biso Olive Lembe akoki kosala boye na bandeko na ye o aza congolais lokola bango ba risquer vie na bango pona makambo ya boye. D'abord, je comprends pas. Et où tu wapi? Et où tu wapi? Kamango et où tu wapi? Toro luka bango ba comédienne wana o batengi ba komo na bango Coquette Barcelone. Toro tout na bango si c'est réellement que bango ba kena Belgique. Pona ba pesa ba reine bango et pas ya mutu songolo to pakala. Toro tout na bango ezali ka mwa munene hein? Ezali ka mwa munene. Ezali ka moko ya munene. Donc tout le baké ba ndeko na biso ba koma ko bomba ba secret oyo. Eza ba abomination. Mais jusque là entre vous boyara boyena boya non ba comédien bokoma biloba loba. Botika vraiment manika comme on sa théâtre na nko. Pona ba non réverser bino. Parce que c'est pas logique. C'est normalité. Maman biso to na Congo oyo. O mutentel la salaki, o mutentel la salaki. Yo soki ba memi yo na parquet. Oza na preuve. Boyara na réseaux sociaux. Surtout bino bato bozara na poto bozara mikanda te. Bokoma ko retourner bakanda na bino et pas ba vivre na Kinshasa ba vivre bien. Et comme ça bino kento, et comme ça bino mitema moro boye. Vraiment biso to sepeli na ngotie ya komona la mère des opprimés o azwaka même biso ba chroniqueur valeur. Biso so dokena maman Olive aye ba place ya ba journaliste, aye ba place ya ba comédien. Azo servir batu nyonso, azo servir batu nyonso.
likambo oyo nga na okoka même koloba ngo te esalanga nzoto malili yango na otuna coquette na otuna Barcelone na otuna baby makambo oyo entre baloba ni point d'interrogation. Est-ce que c'est solo que bino bokenda Belgique pour na bo pesa mutu songolo bare bosala mambu ya soni tobi que théâtre eza eloko mo beza ba éducateur de masse na ba éducatrice de masse le théâtre na biso eloko moko te mutu moko ya exemplaire azate depuis batiela bino réseaux sociaux makambu nyonso na ya mabe na ya malamu na ya lokuta na ya vérité nyonso komaka internet tokoyeba nani azoloba vérité tokoyeba nani azoloba vérité na dossier oyo nani azoloba vérité. Mais le Congolais faut vous la reconnaissant ou bien reconnaissante. Vous la reconnaissante. Bandeko na ngai. Lelo est-ce que maman Olive a kosali se sou bino? Est-ce que maman Olive nenga zana na maman nyonso oyo bino bozolo basurier? Est-ce que on a dit l'histoire balobi que eza baby eza nani et baby ko babe azolo batie eza Ariachou ndeko langa Barcelone il faut na lukaye na luka coquette parce que na poto bobima ba yebi déjà makambo ndenge zoleka. Vous accusez quelqu'un bozana ba preuve te preuve exacte preuve exacte le moment mati avion bon mati ba avion awa bon mati avion nana sala yango depuis Congo et banda Congo to mona biso ba to mona mona tuka ba comédie mona papa bundi pa akene pota comme fa na poto o mona mutalega na TV mais pona zoka so pamba ko ba mo belela leta o tala boye artiste congolais bazo kufa pauvre boye le même maman Olive Lembe vous a accompagné akundeli bino batu bino moko boza entre bino bolingani d'abord te bolingani te. Il y a des guerres entre vous, il y a des futilités entre vous. Bo finganaka mama bébé za na kacha théâtre mais bino boba éducateur de masse phénomène lesbienne et matima kasi na théâtre bango nem tu lelo so moni lelo bande ko belé ba copier bande on a so théâtre ba follow ba vérité présent fiston sai papa masumu botele biso makamboyo botele biso makamboyo phénomène qui lesbienne eza makasi na monde de théâtre qui pédé eza makasi na monde de théâtre jalousie kotiela na ba poison koboka na maladie bino ba éducateur na ba éducatrice de masse mambo wana bino bomona yango te bozalaka mpona bokoselaka bato makambo nga na wakotela mutu te nzambe oyo azalaka likolo ye nde azali nzambe oyo ejijaka moko na moko mamutu tosalaka mutu na mutu ayebi yango na motema na ye soki oza ndoki yo moko na nzambe na oyo miyebi ke ngai grand chor soki obomaka bato yo moko olobake ngai nabomaka bato me na suka ne balobaka na suka nzambe nde akojuge biso tokoyeba bisika tokokende na misala oyo tosala na mokili bandeko na so ya théâtre trop seto bomo opesaka nzoto malili tika manika loba aya na monde ya théâtre mpona bimisa bino na puasa tuti makambo bare oyo bino bozo confirme yango bozo confirme kombo ya mutu vraiment oyo ndeko na nga tendance dibinga loba où allons-nous tozokende wapi elle pauvre tozokende wapi. Pour être clair, cette affaire est très difficile à expliquer. Très difficile à expliquer. Vous accusez aujourd'hui la mère des opprimés, la personne qui vous a aidé pendant plusieurs années,
aidaka bino jusqu'aujourd'hui. Boza bandeko na été un intérêt moko te et pas na bino mais tozomona oyo asalaka pe bayeba moto malamu mpe na misala grand frère na biso frère na biso oyo azalaka mpe na monde azalaka na monde na biso ya YouTube Vincent Toulouse aujourd'hui atatolaka bolamu ya mama Olive Lembe yango mama Kalunga nengo ke poto kuna mama Kalunga Lukana oyeba bateau bazo déstabiliser maman Olive Lembe la mère des opprimés bateau bazo déstabiliser bomona wapi mutu mbati lelo alakisaka bino bolimi aliaka na bino tomona basi ya ba président ya Afrique même ya monde akanga bino ka photo silia ki alia na bino quelle simplicité abimisa pe mbongo ne aposho bo bandeko na ete aza na intérêt te lelo na olinga bandeko na biso boza même na diaspora bo comprendre ngai pegiti nazala ngateo naza une église au milieu du village bandeko na biso basi baza ba trop jeune est-ce que ba genzoto ya mabele eze lorote nzoto so beli ou lelo tambakenda tanto mona bandeko na biso muso bakufa kwa biso toza en vie na biso moko tolobaki nzoto eze loro pamba so nga na comprendre te na mona ke bandeko na biso basi wana basala bango ba opération pona batala ba reine bango eza compatible te lelo vérité bini est-ce que bazo la vérité to il y a des gens de main noire derrière bango bazo le croire que non ba lobisa bango ba n'importe quoi ça m'étonne hein ça m'étonne bandeko na diaspora ça m'étonne ezoka musangai ezoka musanga makasi lelo soki bino bozo confirmer biso likambo oyo biso toyoki lisolo ya barin ya bandeko na biso ya basi ya théâtre donc boza ba éducatrice de masse te ata muke te bozo décevoir biso bozo décevoir même bato batalaka bino lelo biso bafan biso batelespectateur biso batotalaka bino na tv biso moto komisi bino bisika o bino bokomi parce que boyebanaki te ta lelo frère na biso Jérémy aza na poto azalaki na Kisasa abandaki théâtre na ye na barole na bana ojouer lelo kaka biso batotalaka ye lelo mpe aza oyo aza bamobikisi bato ebele bapede nada eza biso motu toapreciaka mosala oyo bosalaka soki biso toaprecie mosala bino bosalaka te en plus boana désordre comment tomona que ekomi des comités comité ya papa Masumu na comité ya fiston Saïsai nani président nana président tosu baloba papa Masumu il faut atika akomi mukolo président Saïsai vous-même botala non ba comédien yango botala nanu moi je préfère bien ministère na biso ya culture na ya art va s'occuper na bato théâtre bato na biso maboke parce que rigueur ezate discipline ezate chaque année il y a de merde pour nani soki nalobi naloba boye opeki titan boye te eke mabe ezokende mabe boza atana oyo babengaka preuve moko te na mambo boloba na internet ke bandeko na biso bakenda na hôpital na Belgique coquette baby
pour ne pas changer, pour ne pas passer sa reine à maman Olive. Est-ce que vous avez de preuves? Voilà ma preuve, voilà. Même dans le théâtre, beaucoup de gens ont embrouillé la situation. D'abord, est dans le pays. Les gens ont dit que Koufaka. Bon, bête à histoire à Congo, Manika Lobaga a raison. Bon, bête à histoire à Congo, na ba pièce na bino zaka bolingo, ba bêtise, ma mouboyebo. Bon, bête appelle les gens qui vivre dans l'injustice. Et ça l'a raté. Et là, on est beau ça. Le phénomène à ma bébé memi. Bon, bébé si la population congolaise. Bino. Bon, bébé si la population congolaise. Phénomène qui pédé. Phénomène qui lélé. Mamou tout ya mabe comme dans le monde du théâtre. Mamou nyonso ya mabe. Et comme dans le monde du théâtre. Et ça l'a raté. Et ça l'a raté. Et bon, on a quitté parce que maman et on peut s'en canne moi non on y batté on a besoin de théâtre maman les gars oyo on a besoin de théâtre vraiment moi si parce que tous en direct dans le club les autres nango ya les solo et panzani na réseaux sociaux tout le monde on a besoin de théâtre baby coquette na Barcelone ne bazolo bakeux maman na biso Olive Lembe maman bango Belgique il faut que la vérité parce que c'est comme moi maman bango Belgique fallait pas changer ba pesa ba rein yango na lo balelo poni ba commander ba reconnaissance yo lelo soko yebi ki ba nani na comment matisa ba comédien avion Olive tout le monde le sait nani appelle ça bango prise en charge ba ke na recevoir ba soins. Malgré que notre régime, il n'y a pas de Chilombo. Mais artiste comédien, c'est Maman Olive Lembe. Oui, si. Est-ce que nous allons comédie pendant que à Dubaï à Pambo, $1000? Ah bon, qui ne sait que Moussa a sa propre charge, mais Mini sur notre liste. Voyage à ma liste. C'est regrettable les lots en beau sur on a les logs. Mon livre texte bon parrain, ça va pas propre. C'est regrettable à niveau on a les lots oyo artiste na biso c'est gratitude je sais pas maman livre on a là monter maman boye bani ko aider bato depuis KR bazu pouvoir ti les lots asuna pouvoir te bana régime te il fait de grandes choses pour les gens azaba genre maman oyo et bah ça t'as 3 4 bah et d'arabat tu vois les lots sont moni comédien aspéaka asalamoa moi peut-être des lots écoute la game moi grâce à qui n'a pas tout le monde le sait bah rien n'a pas qui n'a pas de ça bon on a besoin de 5000 ba 2000 ba 3000 ba film sous ba ça ba film ba pamba ba $50 ba $30 par tableau tout le monde le sait et là on va expliquer bisou ba un sponsor il va y avoir un film monté qui est sponsorisé par Culture et Art Congolaise rien il y a un film monté sponsorisé par ministère qui dit rien il y a un film par propre frais tout y a moi ça n'a pas poteau nous va moi ça ma poteau ami si bon on a sali film ba tindelier et la poteau te quand le lot peut-être là-bas il trouver un tonzi ba cédé ba se retrouver mon quai et on est là moi gagne pas mais pas un moment il y a belé il y a beaucoup tout le monde sait que c'est moi mon livre pourquoi ma soeur même ce beau ça mon salut c'est regrettable vous en avez profité vous ça m'a moqué vous en avez profité tant que yo non mon rien qu'est-ce que tu utilises parce que non c'est que la pause en bon au niveau de nos sacs on a première fois que ils ont rien battu on a raté on a battu quand même les lorsque vous mais ça après qu'on gagne vous les aller en bon pour ça la mot comme est-ce que bah ben on a pas prêt pour le baba on a pas prêt parce que les lots on vous accusez maman Olive bozo lo ba lelo o ma lo ba fanini ba lo ba le souter mboka pour de ba mo vérité ils sont baba gafé ba salelo ça o bi maman Olive a sali ça même ba caméraman ya YouTube o bazaka na ba problème camarade ne sommes jeune mon voisin junior a une problème il y a mon na il fallait ba sala opération mutu a intervenant eza maman Olive Vincent Toulouse lelo ti azalaka lelo ada youtubeur mais lelo sozo mona lelo Vincent Toulouse sa vie aujourd'hui eza pe kitoko c'est parce que atanga marana maman Olive ada muta mabokete donc lelo to lo ba pe to tchaka bata mabokete
Maman Olive Tamba Benga la mère des opprimés, toujours côté là été. Il a essayé un peu d'aider tout le monde. Azaki, Moutoubro Babane ko toucher Batou trop. Au moins maman Olive place Batou Bakoye Koyate, mais maman Olive Arsa Nini Akoya. À protéger ma famille pauvre, ils allaient raquer. Ceux qui moi na Mutambonga ça abusé na mona Batamukie. Ouais ouais. Ils sont la violence. Mais maman Olive a été la c'était en 2007. Oui oui. Le viol. Et comme go atabona aux riches. Son papa moi na lobi que moi na 14 ans 15 ans mineur à Samarate. Mineur à Samarate émancipé, mineur à Samarate inconsciemment. Bah au Kangayo c'est grâce à maman Olive que les loba bah ma belle on a ba viol bana batu. Parce que retrouve derrière ma belle derrière au barreau. C'est grâce à maman Olive. A Chabisonio son égalité. Quand on a na riche te so moi na 14 ans 16 ans bébé c'est photo samba. Si on a boy na ma proposition na bino c'est faut que makala piste de dommagement. C'est grâce à maman Olive. Toi moi pas na makambo. C'est mon numéro de choc et non, il y a un gâteau bana maman Olive. C'est grâce à maman Olive. Les lots vont continuer à retenir les solons, l'autre là pour un régime sous mais les sols violent bien à combo à maman Olive. Parce que maman a aidé à bâtir sur ma catégorie tout. Ma footballeur, ma théâtre, ma peintre, banane, ma caméraman, ma journaliste. Pour nous pour salir comme ya maman mais bon pour maman ya pamba. Comment il rien mon tour bon on est. Et c'est pas un basse même avant la barre. Oui, tout le monde adore. Ah ok, on a tellement de internet. Et c'est qui Singapour. Tout le monde adore. Tout le monde adore. Ouais. Donc on vit dans la rame encore. Quand monsieur Robé c'est un peu mon tout. Quand monsieur Robé va à Salio, il va payer sur net na NDT comme à $50 000. Pour ça bah ingrate. Barcelone, baby. Ngana ocha bino nyonso ba ingrate. Biso dondo lukata ba grâce soyo. Maman biso ba grâce soyo to baneko luka ngwa pas maman Olive. Ba grâce oyo ba biso ba petit quand on a succès toi na makambu toi na ko édifier population toi ara partout toi ara pour communiquer ko informer toi so grâce au ti bino bozu grâce oyo metala ya on vient na loba ya bi mbongo oso ba expliquer o te o comprendre o comprendre ngote o comprendre nini baloba wenze ya selemba ezaka na bumbu oh aéroport ya njili ya na sele expliquer au mot o ebate. Mais ils disent tous à un peu logique, c'est très mal, hein? C'est très mal. Il y a la réputation parce que maman Olive a banni, Aza ex-première dame, a vu à peine à Kinshasa. Merci à toi Chimène Mercedes depuis le Lubumbashi. Obi et ça dit bien tiens. Au moni, il y a bibiso bakoma. Surtout bandonation, il y a pas gravissé maman. Et là bandonation ba na koto. Oui. Au moni bango 15 ans, 20 ans à Mukanate. Oui, moi, les gars, on internet. On peut confirmer que maman Olive a fait la cope à Bahreïn. Mais au fond, il y a une femme seule avec Wi-Fi. Bah, homme seul, avec Wi-Fi, bah, n'a rien. Vous n'avez rien. Pour 18 ans, régime à Kabila, 18 ans au Finga, 18 ans au Boya, ça va être dans poto, ça va être dans la famille. Et l'autre côté, quand on y a qui n'a pas de ça, immeuble, à zone de la poto, Mibi. C'est très déplorable vraiment, c'est regrettable plutôt. Dis je sais pas, pour entendre ceux qui ça, de conclure le sujet. Maintenant on a vu sur la base sur Batangi Bakomo na bango, Badou Souba lobby que coquette Badou Souba lobby lobby en Barcelone, Souba lobby Ariachou za abala ndeko ya maman Olive na poto, muta même besoin maman Olive. Donc tout le bani entre bango secret bimio ambango parce que tout ça c'est une église moni na vie tout ça la bolamu à maman na biso li o sala o biso to yebi o to monde ceux qui nous saleli à tabolamu moko vous allez reconnaître nous avons l'eau la paix en fond le rapport moni maman li nous on n'a pas fréquenté maman li mais la chance avec la Kati qui a ça la visite on a fait photo de maman en tant qu'un simple congolais simple citoyen congolais tout le monde a maman à la fin il a aidé battu soit bloc abonné ça qui va pas bailler pour aider battu parce que mon équipe besoin d'ingrate ata ba oboya na aider bien l'aime sur une bombe c'est là que la teka ka drogue la teka ka battu tout le monde on a besoin en tout cas de saluer le moins à la rater parce que vous n'avez pas de preuve que maman ça la raconte voilà les accords il y a rien les accords il y a rien tabac rien moi mettre ça rien quand on lève quelqu'un là l'aime sur le temps fois
tu vas le monde il y a c'est des fois que ça mon moto ça n'a pas problème ou peut être solo opération on va 50 000 $. Mais est-ce que vous avez pas preuve? En tout cas c'est regrettable ce que ça là qui en tout cas beaucoup de la publicité vous attend te maman benga na bango kaka maman plus question ya ba comédien na ba comédien ba artiste te maman okendaka oliaka na bango te maman liaka na bango est ce que yo mona expo mona première dame nini azolia na ba comédien azate akabolaka mawa na bato maman Denise aza na forme azoyede ba personne handicapée asalaki bana monaki asalaki ba ONG mozo ba footballeur congolais qui la banque il est pas en forme na ye maman li pasalaki forme na ye of poussa culture na bino wana théâtre na bino wana ba o to benga maboki il a pesa mon valeur et ba vion et ba nini et ba belé et ba mbongo oza normal oza atana mwaka oza na soins médicaux tout ça là ya mboka oyo nini so za soins médicaux to ça la bien na maigre salaire à payer na biso mais ce que vous avez musala te maigre so ba tchelo soins médicaux c'est très important mais bango bazali na ba carte route nous soins médicaux partout. C'est regrettable. Hein? Merci à vous, nos fidèles internautes qui nous suivaient partout dans le monde. Merci à Boss Lady Vichou Mangaya. Merci à l'honorable Roli Chibouli, Mokolo Gombe. Merci aussi à Nogolan de Michur et Maman Germaine Olungo Bangalore. Merci à toi. Merci à Toutou Bolandais, Bissou Analyse, Bissou. Tu as dit qu'à te faire comprendre Bino par rapport à mon besoin dans le monde du théâtre et surtout à solo et à dossier où mon livre. Ça la coupe à barre. Moi, je suis pour analyser. Total la paix grandeur. Total la paix non maman de qui comme là ça a dit le bal. Là pour notre bayoka. Donc biso tu as qui ka wana tu as contre bandi on a sur ba comédie. Maman Kolemba peut te aider à maman Kolemba ke le boko o epesa ka. Et appelle le musuba adage mo balobara le boko o ele sa ba sumbela. Aba comédie boli bo sumbela le boko o epesa ka bino ya maman livre lem la mère des opprimés. Merci à Balandi Bissopa. Lise la dédicace. Ouais, merci à maman Karine Biasaka. Alex, toujours de cœur avec toi. Nogola Numichu qui le corps Matadia. Cadet Tekasala, vraiment. Grand frère Papa, Cadet Tekasala, il y a Bibi Chagatera. Patou Kapanga, la valeur. Il y a Suzy Koutiki. La valeur toujours. Et puis, la maman Germaine Olungu, Mutema Orphelina. Rolichi Boui Gombe na Maboko. Et puis, Mtakanga Braza, Mtakanga Beach. Tatimboko. Merci à vous, fidèles internautes de Balandi Bisso partout. Vos avènements branchés. Maman Tolinga Tolu que la bino maman bien, analyse bien, maman Boué, tout le bela. Tout le que non tout le bela, maman Boué, ils ont la société. Vraiment beau comprendre que nous sommes là pour communiquer, informer. On se retrouve à la prochaine.